na programme eza informativité to c'est qu'on ici boyebe kabisa ba maman de tozala to chamwa to comme ça ba suki to la ta donc ils ont moins temps pardon to c'est une noce botelema na benga ma Monique a aussi la prière à ouvrir. Seigneur, merci parce que tu as rendu ce temps possible, Seigneur. Papa, ton monité oya za lokola yo, ton monité oya sangisaka lokola yo, ton monité oya salaka biso olamu lokola yo. Papa na poko alelo, to sangani lisusu papa, pona koloba ete oza malamu. Merci Seigneur Jésus. Papa toye kotika Seigneur. Nyonse koleka kati nesika oyo na se na contrôle na yo. Saint-Esprit tobeleli présence na yo. Sois contrôle absolu. Nyonso Seigneur te soumettre en haut na se na autorité na yo. Papa, tout ce qui est contraire à ta volonté. Papa, nyonso ya ba dispute, nyonso ya ba incompréhension, nyonso ko confesser Seigneur à Jésus-Christ te. Ton roi dans nous le sang se fait au nom de Jésus. C'est ta présence. Et à la glorifier katikati na biso na kombo na Yesu ndetolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Pona nini bapesaki biso jour wana? Pona nini bazwi penza mokolo mobimba na ane bazwi bapesi yango epai na ngai na yo? Ezalaki juste groupe moko ya bamama oyo basanganaka mokolo moko, ça fait longtemps nga na okozalaka te. Ma maman a bamona qui est dans la société basala qui considéré. Donc il y a qui place, il y a miné de ma compagnie, tout ça qui vit pas du bateau basala qui kosala. Maman s'occuper, elle dit que s'occuper seulement la ménage na ndam. Alors ma maman wana basangana qui, baloba qui te tokunda, pour que biso peto soit place kati na société. Et que ceux qui n'ont pas se faire comprendre. Baba qui tous soit place dans la société. Donc il dit ça là au mobile à zo sala. Yango pe biso pe basi to koki ko sala yango. Donc ils sont du moi balibali bazo kumbaka bavion balibali bazo sala ba président, biso pe ba président pe ba koki ko sala. Ceux qui balibali bata ba ingénieur, l'ingénieur ya basi pe ba koki ko sala. Yango nde ezalaka litu ya ba maman. De temps que ba bundaka ba bundi nde ba ye ba bité ya solo. Basana raison nde bapesaka nga na yo mokolo mobimba ya le 8 mars. Jour oyo maman il faut to fanda ndenge to sangani boye na bike note ke pa pe to koki kotonga mboka sanganaka to sungana bango pe bakatisa kati moko lokola pe ba mama wana na tango wana bayeba to kokunda bamoni ke ezali fruit ya malamu bakozwa pe ba mama kisusa oyo kofandi nyonso yango na yote eloko avant eza malamu mingi yango na bete ndo bete ba mama toto de kaka so yeba tito kati information te mais à partir de bango oyebi que non de comment oye mama nzambe akabola bino eloko oyo na tosenga biso na pepa ba mama esika toza ba problème ezalaka ebele mutu na mutu alingaka ezalaka na biso ba mama wate et ça unité, et ça ne peut pas s'en amaker, mais ça peut s'en atter, tant que tu vas aller ailleurs, aussi tu n'as rien au seul Nanda.
bamama oyo bakolo eza journée na biso eza bongo te bobeta mwa milolo na pokwa lelo mwa milolo présentation na pokwa lelo tolingi toprésente président na biso ya diaspora congolaise awa na Nigeria ntango azotelema kuna moboyebika mokontinue bayambaka ye na minute oso kabila koca donc eza scandale tovanda na kiti oto Maman Sophie, elle a fait son discours. Il y a Sozawa Pied, Congolaise du Nigeria. Mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif de la diaspora congolaise du Nigeria, distingués invités, mes chers sœurs, filles et mères congolaises de la République démocratique du Congo, à l'instar des autres communautés du monde, attente féminine d'élégance célèbre ce jour et pendant tous les mois de mars la journée internationale de la femme. C'est avec un immense plaisir que je prends à ce haut lieu, à cette célébration qui réunit toutes les personnalités congolaises du Nigeria, accompagnées exceptionnellement de leur épouse dont je salue chaleureusement la présence ici. Votre présence massive dans cette salle démontre votre adhésion totale à l'objectif de notre attente féminine. C'est que pour moi un motif de fierté devant toutes
les mamans congolaises réunies en ces lieux. Permettez-moi de féliciter le comité d'organisation pour la qualité du travail qui a été abattu en temps fort. Mais c'est le lieu de préciser que la promotion du genre que nous défendons et qui est devenue une exigence pour les objectifs que nous nous sommes fixés dans nos statuts. Ne pas du féminisme à tout prix, mais la recherche d'un plus grand équilibre en faveur d'une composante essentielle de la société congolaise du Nigeria, d'autant plus qu'il y a de gros avantages accordés à la femme, la place qui lui revient, et il lui reconnaître son rôle dans le fonctionnement global de la société. Mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif de la diaspora congolaise du Nigeria, distingués invités, mes chers sœurs, filles et mères congolaises de la République démocratique du Congo, à l'instar des autres communautés du monde, attente féminine de Lagos célèbre ce jour et pendant tout le mois de mars la journée internationale de la femme. C'est avec un immense plaisir que je pourrai à ce haut lieu, à cette célébration qui réunit toutes les personnalités congolaises du Nigeria, accompagnées exceptionnellement de leur épouse, dont je salue chaleureusement la présence ici. Votre présence massive dans cette salle démontre votre adhésion totale à l'objectif de notre attente féminine. C'est que pour moi un motif de fierté devant toutes les mamans congolaises réunies en ces lieux. Permettez-moi de féliciter le comité d'organisation pour la qualité du travail qui a été abattu en temps fort. Mais c'est le lieu de préciser que la promotion du genre que nous défendons et qui est devenue une exigence pour les objectifs que nous nous sommes fixés dans nos statuts. Ne pas du féminisme à tout prix, mais la recherche d'un plus grand équilibre en faveur d'une composante essentielle de la société congolaise du Nigeria, d'autant plus qu'il y a de gros avantages accordés à la femme, la place qui lui revient, et il lui reconnaître son rôle dans le fonctionnement global de la société. Apesa bango maele likambo babandi basuka na nzela te nzambe asunga bango tokobondela biso nyonso. Prions au nom de Jésus. Commencer ce moyen de réunion, de ce moyen de davantage. Pour savoir ta crainte davantage, Seigneur. Nous les centres de ton main. Découvrons par le sang de Jésus. Français mingi ya mama Sophie maboko bopetaki ezaki moke bopeta maboko mosusu tosepelaka lere baninga bazosepela tozala na mawa na baninga lere baza na mawa naza na esengo ya mingi mpona occasion oyo nzambe apesi biso na mokolo ya lelo mpona kofete journée oyo etali bongo ya bamama oyo ya mwa ya mars ezali fete ya bamama parce que sans mama esengo ezalaka te, sans mama ndako ezalaka pio, sans mama bilei na ndako ezalaka te.
ezali bongo nzambe yango omoni nzambe oyoka mingi kolela ya bamama tozofete bino parce que eza très important na société toza kofete bamama parce que bamama tozali bongo pilier ya makasi na niveau ya société soki otali na baeglise mingi ezala mingi bamama soki otali na wenze mingi ezala bamama na mboka oyo ya Nigeria soki wenze esali te ezalaka vraimen ya kokauka donc na mokuse biso na niveau ya diaspora prière na biso ezalaki que bacongolais partout balo se retrouver basorganiser tozala na bondeko tozala na bolingo tozala na kimia tovanda ensemble to résoudre baproblème na biso ya société ensemble. Alors idée oyo ya bamama kosorganize biso tosepeli nango makasi mpe tobénir yango